Vivez les grands moments d'analyse, décryptage de l'actualité brûlante de l'heure, dans le monde et partout au Congo. C'est sur la chaîne BBC Mpoi TV. Toutes les vérités sur fond d'analyse, décryptage, sans langue de bois. Sur BBC Mpoi TV, on passe au peigne fin, l'actualité brûlante de l'heure. Nous sommes fiers d'être Congolais, nous sommes fiers d'être Africains. Construisons ensemble une bonne société pour nous et pour nos enfants. Tous à la fière, Yakozala Congolais. Tous à la fière, Yakozala Africain. Tous à la na bomoko, poto tonga mboka, pona biso, na banda na biso. Voilà, salut, bonsoir. Bonsoir, bonjour, la grande famille de BBC. Bonsoir, bonjour. Et qu'au dépend de cas, na air beaucoup yamba vidéo na biso, na banda na bino, na ba poste téléviseur et pourquoi pas na ba téléphone na bino. Voilà, ba laptop na bino. Bande kokota aimé partager. Ceux qui ont la liboso, BBC ont invité au s'abonner et que ça vraiment biso bien. Et voilà, titre bomoni, photo et miniature na biso bomoni, ma famille que j'aime beaucoup, famille Libota. Famille Libota. Shalom, les péchalov, je vous aime, je vous love, les péchalov, yangai, voilà. Bandekobo aimé vous partager, la Chine on est ensemble, na bosani binote, malgré Mikolo, tozana no yakola la mouke, la Chine on est ensemble toujours. Voilà. La grande famille, je crois, titre Nabiso Bomoni, photo et miniature Nabiso Pe Bomoni, et Tobi, pourquoi pas tout ça, il a un analyse mouké, voilà, Eza Maxi Bondoé, artiste et comédienne, vraiment, Tobi Biso Nyonso Keno, Maxi Asalaki Soussou, donc, Akoma qui donc, miniature na miniature, depuis collègue Naye Djani Akoufaki, et voilà, Biso Nyonso Tobi, Eza Soussou histoire, il y a Biso Kobeta Souté, descente na Kinshasa pour na kokunda ndeko na ye et makambo nyonso ekomelaki. Dieu merci et voilà Maxi Bondoé azongi na poto. On est qui vraiment prière na biso parce que biso toza batu auto soutenir qui ou encore ko soutenir c'est trop dur. Toza batu auto sepela qui na acte ya Maxi na moment ya matanga ya collègue na Jani vraiment communauté biso nyonso to mona ki penza ke non oyo Maxi asalaki. Alors esalaki ke non Maxi akomaki matière na moment matanga wana. Et après enterrement boyebi bandeko c'est vraiment c'est difficile à comprendre hein? Bandeko le monde donc monde à ténèbres dans que le bakeno bato bakansara ke non monde à ténèbres existe akate monde à ténèbres existe à la grande famille. Monde à ténèbres existaka. Monde à esprit à ténèbres existaka. Pourquoi je dis ça? Vous savez, bandeko, moment ya matanga, parce que biso communauté congolaise, hein, tokoma na ba ignorance moko boye, tokoma na ba loyenge moko o ezo sala vraiment propreté. Bandeko, laissez-moi vous dire ou encore vous informer que place au nyoso bomoni non matanga, bandeko, ezape place au diable aka esusu. Qu'on nager et c'est sous place au diable ayaka isusu qu'on travailler mais et ça la pas si lelo na ba pays mususu neti en Afrique du Sud ba respectaka liwa moment ya liwa ba eba ndenge ba le moment ya matanga plutôt ba eba ndenge ba se comportaka na moment ya matanga mais différence moko eza ya makasi il arrive des fois ata soki congolais moko akufi na mboka oyo ba sud-africain ba tuna kabiso ba congolais comment est-ce que bino matanga na bino ezalaka loyenge matanga na bino ezalaka bato komi bwaka et tout donc ezalaka tout autre donc toza biso moko na makambo na biso alors nalingi na loba nini na loba ke non Maxi tango akendaki na matanga akendaki pe fetité akendaki matanga na opesa ka nzambe merci parce que Maxi déjà asa komi servante dédiée Tokyo Loba asa komi na Tokyo Loba ke non nouvelle créature. C'est-à-dire que à koma déjà moi si o assemblé la moi si à ma bondeli malgré kitaki na Kinshasa a kitaki déjà a préparé qui na prière mais loko là place à matanga bandeko je vous dis dans monde alelo ya yango eza bien boza la matanga boloué kaka salle pour ceux qui boza na ndako
bato tango bazoya na kati ya ndako na bino matanga wana boyebi besprit ya bato te boyebi combien bakobebisa na kati ya ndako te effet ezalaka juste après enterrement nde bomona siko ba effet ya monde ya ténèbre oyo efonctionnaki na moment matanga nangi naloba nini nangi nalobaki no Maxi tomonaki ale na ye tomonaki enani arrivé na ye après kaka wana bayibi mbongo après kaka wana babwakeli maladi na soki mbasu na makolo donc à traverser moment moko boye oyo ezalaki ya bien te nyonso wana eza nini nyonso wana eza na okiolobaki no nyonso wana eza ba leçon na okioloba eza pe na okioloba juste kaka keno eza leçon ya koyeba soki Maxi pa azaki na prière te alingai pa tikala na bakini wana alingai pa kufa pe parce que eyebi kaka ye parce que alobi nyonso te eyebi kaka ye botala akomi na aéroport na poto adongoli baini adongoli batu oyo basalaki plan peut-être ya koloba keno azonga esuputu te. C'est-à-dire que non, Maxi azan est belé sûrement. Dengue azongi na kini, azongi na poto boy. Peut-être akoki ko dévoiler ba secret mousou bien, akoki pe ko relater biso susu et loko o ya monaki. Parce que o mona muto ake matanga ko zonga zo zonga et sali que muto a dongoli ba ini. C'est-à-dire que non, a monaki a ebelé. C'est-à-dire que non, batum susu ba sepela kite que non peut-être azonga batum susu ba linga ki atatika la libela na Kinshasa wana. Mais loko là Nzambe atikali nzambe. Justice en nzambe pe eza. Parce que ye alakisaki bolingo. Elle était ni contre ya mutu. Kolela ya Maxi na matanga ya Jani et lobisi communauté congolaise. Solidarité ou encore bolingo au Maxi a affiché ou alakisi na matanga ya ndeko na collègue et memi polémique sur les réseaux sociaux. Soi-disant moi c'est Jani kolela ya bon donc biso nyonso toyebi o nyonso elekaki mais ngai personnellement BBC na pesika nzambe merci du fait que non amoni Maxi azongi parce que bitumba ezali makasi ezamba liboso te Maxi akiti Kinshasa Maxi akitaka déjà Kinshasa na yokaki alobaki ke ata mutu mususu akufi lisusu ngana kita lisusu na kina na lapi ya kolapa. Tout ça c'est quoi bande komoni éprouver que non liwa pe ya ndeko ezaki liwa moko ya bien te. Liwa pe ya ndeko ezaki liwa moko ya bien te. Siko ba liwa na ya keno boyebi keno o babomi o boy ezala bien te obimisa mutu. Il faut que silama. Je crois peut-être que no ba ndeko bozo landanga. Toyaka kana ba analyse akoloba emataki kita omoni kuna te balobi boy non. Oye komeli Maxi eza leçon. Ce qui peut Maxi azaki na makila makasi te peut-être peut Maxi alinga azonga te. Mais to pe sinzambe merci. Je crois na ça qui analyse yasuka lorsque Maxi a se permettra ki susuko bima koya koloba soi disant et pas ba Jani famille na ye ba mama na ye ba banjo botola bana mbongo et tout. Maxi abima ki pona koya ko lancer message moko koloba ke non batika makambo na bazo sala soki susu azui susu message ke non eza ya solo ke non baboto libana mbongo bana bazo pesa rapport à ke non famille ya papa basali bo alobaki ke non ako se porter garant ya ko bima na réseaux sociaux aya ko lobi la famille. Je crois nga BBC na sala ki analyse na bi mama parce que Maxi to lingaka ye Maxi wana okie musika parce que on eza famille ya batu eza famille ya batu yo zano muluba na saki analyse moko awa na mona ki batu peza ba commentaki batu musupe babengaki nga babia mama bébé sololi bien oyebisi opesi conseil ya bien Maxi ekozala bien silama zonga poto parce que sotiki mwana na yo na poto yo koya ko bundela bana ya Jani asa kufi yo soki okufi awawa mwana na yo nani akobundela Je crois analyse dans ça là qui ana j'avais donc batu ba benga ki pizza ata soki boki na ba commentaire batu ba sepela ki na conseil wana et batu kutu ba puya ki Maxi silama tika famille ya batu wana tika parce que na fongola ki penza poke ya koloba ke ye moko papa bana na tango azaki vivant atika la ko sala loko atika ko sala bana na loko te mais Dieu merci le quoi nzambe pas nzamba borfelin asali nini afongoli nzela moko ya keno papa ngwa kufa mena sima ya papa bana bazo ata quelque chose donc ya bino esuka ki wana ka ne bokina ko tika mbongo esili bosukoli maboko bobaluki
Et après lisusu Maxi ayaki lisusu je crois émission moko asalaki alobaki non famille ya Jani ebengaki ye babongisi il n'y a rien eza juste ka batonde ba informaki na ndenge moko ya mabe. Alors akomi aza lisusu à l'amiable na famille ya Jani eyebi kaka ye je sais pas ce qui a elle a voulu juste ka kolongolango sur les réseaux sociaux tellement monaki déjà bato basalelaki yango analyse. Alors Dieu merci Maxi azongi poto Maxi adongoli baini Maxi aololi ba oyo babandaki koloba keno atikala na Congo ba oyo balingelaki ye boule bandeko c'est grave hein. Tout si la marape kaka tout si la maraisa bien. La grande famille beau aimer beau partager tout ça na biso kaka analyse hein eza esengonga kutuna kuma ikobangela Maxi mbongo baibi boye fallait na kende Goma. Donc le problème est que makamususu balobaka te. Je crois Maxi aye kozwa bitumba makasi c'est lorsque après juste tango bakundi collègue na bango na émission ya liboso oya lekaki et pas Franck Tema yelo mo bongo nde zaki sorti médiatique ya liboso après enterrement Maxi alekaki ba parole na ye ba dire na ye apesaki position. Moi je crois c'est à partir à eloko wana nde ayaki kozwa ba combat na émission wana a informa ki batuke non musala kaka oya salaki ya moment ya matanga à partir à poto message ya lansaki et tout et fongoleli ba porte ebele et fongoleli ba porte ebele bazui lokola ambassadrice na nini moko na fondation moko boye elle avait donné donc après ça qui position nyonso or il fallait pas payer ça. Je crois après wana nde ayaki kozwa ba combat fort possible wana to ça la analyse ce qui azaki souple il fallait pas même appeler sa position wana pour appeler ça qui position presque nyonso wana que non kaka na sima makambo yo na zuba ouverture ya makambo ebele fondation tel les unga ambassadrice nini ndenge toza boye na tozo kende Goma appeler ça qui ba position ebele ya avantage ya oyo azwaki oyo ekomelaki ye na matanga wana et après toye komona ekomi maladi ekomi bayibinga mbongo ekomi emataki ekitaki le cœur de l'homme motema mutu koyeba te parce que bango na bango pe ba artiste comédien ba msusu pe bande kotonga yango kolela yana marché azoleleza ya nini boye siko na bango nyonso ndenge bakitaki wana Maxi azui peut-être bakope mususu bafongoli ekosepelisa bato mosusu te. Je crois eza place wana nde Maxi vraiment afongolaki porte mais Dieu merci Maxi azongi bakutani na mwana na ye mwana kitoko un beau garçon waouh vraiment. C'est au moins ça la grande famille, vous aimez, vous partagez, famille, vous tournez ensemble avec vous. Vous partagez, vous aimez. Et juste quand on a ça, la kaka moi analyse à monke. Et c'est mon avis sur les atomoni Maxi. Tango bimaki, bayi bingambongo, basalinga boye, bao badana nini, boye. Il y a ça qui vraiment biso souci makasi. Mais amoni makambu na ye. Po olo la boye. Po la pape ke non nga te su mutu akufina kitakin. Non kitate. Eh. Biso babantu. Problème hein. Problème. Nyon so na ezake place ka matanga eza bitumba ezanga ate nde place isusu monde à ténèbres eyaka isusu ko fonctionner nde place isusu monde à ténèbres eyaka ko cibler ya ko ba ke no tout na ozwa isu nani bandeko monde à ténèbres eza real toki melanzambe yo ça bien. Alors bref na komisi nzambe nde na moni Maxi parce que souci na ngeza est-ce que Maxi azo réfléchir Maxi vraiment azo réfléchir à kene kotele makuna na koya pona bana Jani papa bango azaki vivant ki bana 11-12 azai kutu na abane kutu ata ko nini bango te misusu kutu avanda même pas na bango yusko kene ko supporter garant ya ko bundela bana wana ya yo soki ochepe zolo likolo wana ya yo nani ya ko bundela Siloane. Alors, lokola pe nzambo azaki na ngambu na ye bitumbe yaki
kaka nzambe ana lisusu abundelaki ye parce que nzambe atalaka motema ata bakoya kobundisa yo soki oza na yo na problème te otambolaka na crainte ya nzambe pourquoi pas nzambe pa bundela yo c'est vraiment ça la grande famille tokutani vraiment prochainement beau aimer beau partager ceux qui na betisi moko libaku 2-3 personnes libaku beau limbisa ils ont vraiment musala ya koloba et ça vraiment facilité. Voilà, je voulais juste partager avec vous. Et c'est mon angai Maxi Azongi. Nous avons un souci makasi à Maxi. Et voilà, je crois que live né à TikTok et bandegi peut manquer biso. Tokozongi lango et ça vraiment biso bien vraiment. Merci na ba soutien na bino, merci famille Libota, merci le Péchalove, merci la Chine toujours. Alors beau aimer beau partager ça toujours bien. Tokutani prochainement. Bah bisous. Bye bye, bye bye, ciao. Vivez les grands moments d'analyse, décryptage de l'actualité brûlante de l'heure, dans le monde et partout au Congo. C'est sur la chaîne BBC Mpoi TV. Toutes les vérités sur fond d'analyse, décryptage sans langue de bois. Sur BBC Mpoi TV, on passe au peigne fin, l'actualité brûlante de l'heure. Nous sommes fiers d'être Congolais, nous sommes fiers d'être Africains. Construisons ensemble une bonne société pour nous et pour nos enfants. Tous à la fière, Yakoza la Congolais. Tous à la fière, Yakoza la Africain. Tous à la na Bomoko, Poto Tonga Mboka, Pona Biso, na Banda na Biso.